Merci Nabino Batobozuli Baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui bandeko balandi ezui ezali bongo branche moko o tochana océan du Congo esika oyo tochaka litono na nzete po ete babenga yango malamo esika oyo to panza kampoke esika oyo tozalaka bakongomani pona kotalisa mécontentement na biso liboso ya molongo mobimba ndenge bato balobaka kasi merci encore une fois na koyamba penza ezui bipai biso pe bande kolanga penza ya ikela na kacha boende boko tikate boteka boko benga mama oseya ezui kuna nde to kolinga penza yo loba na ebite eloko nini bato bamoni ezui yango na lobi tolinga ezui peto saela o ezali ko bimana kati po ete emema biso na lisekwa ya République démocratique du Congo matondo ekomela na bino penza ba fidèle abonné ya Océan du Congo peyo nano o s'abonner na lombango na chaîne yo ya Libération matondo ekomela bino banso ba oyo boko partager l'émission pe boko tala l'émission libango tikino na suka pe bino bato boko tinda yango bipai na bipai kocha mwa moto na bino ya jamais boko sala ba commentaire tika penza mokeli amona bino bandi ko balandi ezui ya lelo e ko vanda penza na ba video pambate to kolobela yango kuna nde esika oyo biso na bino to vandisa makanisi pe awate na lobaka lokola Congomani kabuya l'homme puissant tila biso video ya ngambo ya UDPS to kinenamo tumbato sali ya bamba tokolongwa tokoloba nini expliquer nini pour la distraction ya kozelaka union sacrée gouvernement sama oh boy bande ko balandi wana bolandi ete moto ya UDPS parlementaire debout na kozongi sape vidéo moko ya kala o na chaka yango me bato bososola ki teta musolo to kososola peto telema to bunda mbala moko po ete bande ko ya UDPS bagangi balobi ete ba ministre ya UDPS ba kosala bango eloko te mais ba sombeli biso ba mégaphone po to tika la ba parlementaire à vie oh ba rejoindre sénateur à vie pesa moko ya ndeko la bandeko ya UDPS boya boza fort na balabala po ete ezali destiné pour la bino basalaki bino na lolenge ete bo bundele kolo wa bino kasi na lolenge bo accompagner kokufa ya Congo te yango bomoni libabe ya likozongela bino bokozwa misala te boko kauka mingongo pe boko tika la vie ndenge bino moko bolobi pamba te ba telemisaki bino bo telema po bo bunda etumba lite na bino ezali ya kobunda etumba bobosani ndenge ni kabila kalsinaki bino bobosani boni kabila tumba bino bobosani ba masasi bobosani ba boloko bobosani tikino lelo ezali ne tuluku ya bato ya UDPS malgré moko la bino azo bokonzi mais ba bima prison te bazati lelo porté disparu ba monana te boyebi ke ti lelo soki tokenda ndolo tokokutana na bato ya UDPS misusu pe misusu bamonana te bobande bamiso na bino milimo ya bandeko wana ekogaka prière na bango ezali nini nzamba monir bino po bino bosundola bango prière ya bandeko na bino o baza calciné bana na bango tango bako souffrir lelo losambo la bango ezani nzambe bato bamona bolamu te bobongisi combat peu importe liti la bino ezalaki nini ezalaki changement force du progrès bolapaki ndai est-ce que bobimisi force la bino est-ce que bo progresser est-ce que bosali makambo oyo eloba mitina ya UDPS lelo nanu boleli te bokomesana lolenge biso tomesani bino il faut bomesana mingongo pe pasuka bino pe bonyoko ngala kalisaki na ngambo la bino rame komaka te na kalisaki na ngambo la bino bokolia malamo na kalisaki na ngambo la bino bozwi misala nzoka na biso na bino to abobenelelo moko kasi nini ekopekisa bino boya na force boali nango boya na force biso to ali nango to telema lokola moto moko po ete to benga na système oyo bandeko
lokola ngai ya UDPS ta la souffrance boko ganga ka lokwa ngande ko la bino na ko ganga e bongo to ko bunda pona nini parce que bozo souffrir bino moko bomoni ete bakonyokola mingongo la bino bango bakolia mangoya na ngambo la bino avi telemaka bobandaki yango na mbula nini eloko nini esilaka te na ye ko interpeller conscience la bino bolongwa kozala bongo pe botikala bongo bolakela mi mabe bopupola mabele bolongwa kozala kapwepwe boya to bunde tumba ngai nazo reconnaître force obino bozanango ngai nazo reconnaître énergie obino bozanango soki boye nango na biso tokosala quelque chose mais aussi longtemps bino bokabwami na ngambo biso totikali na ngambo tala faiblesse banguna bakoteli biso lisanga kintwa di nde kotombola biso na bengi bino lolenge bino moko bo comprendre que ya solo Félix azwaki maponami te que ya solo ezalaki nde Fayulu nde azalaki président Eli kasi na boyokani bokalisaki tango mosusu ya kosala quelque chose mais est-ce que Esaú asala quelque chose liboso ya Yakobo motula na toni bino est-ce que Esaú asala quelque chose liboso ya Yakobo peu importe bolingo ya Fayulu ya koloba ete Félix ali monguna na ngai te mais zonga nde na raison mais est-ce que vous êtes sûr que Félix akosala eloko na mikolo mitikali tala bilelo kapwepwe la moka tala bato basali matanga bande kwa UDPS botika soni bakomema bino na lilita tolanda nazongiseli bino video oyo elobamaki avant mais lelo elelo ne lelo kabuya l'homme puissant nazolo bobo nazo insister ba ministre ya UDPS basali biso soni bokozonga na bino foras ba muso babandi kosomela ba combattant ba mekafon na ba bafle po mingongo na biso sika bango bamelaka kaka nini biso totikala ba combattant avi ba parlementaire debout avi bango lia bango balia bato cette fois-ci buzo bana bu bokozonga na bino lususu tombona bokanga ba nde kwa beleli alobi tosali eloko te nakozelaka gouvernement ya sama nakozelaka union sacrée biso tolobaki nini que union sacrée et sa deuxième grossesse maloba ya président Eli lelo bomonite bomonite bande konanga il y a un danger permanent Congo lobi ekokende tshela biso na vidéo ya Kigali. Mesdames et messieurs, je suis ni dans une capitale américaine, ni dans une capitale européenne, mais je suis bien à Kigali, capitale du Rwanda, en Afrique de l'Est. En effet, le Rwanda a décidé depuis quelques années de devenir un pays écologique et sa capitale Kigali en est un parfait exemple. C'est l'un des nouveaux projets du gouvernement du Rwanda, installer des vélos électriques dans la ville de Kigali, disponibles pour la population. Et il y a aujourd'hui 10 stations dans toute la ville où vous pouvez récupérer votre vélo à partir d'une application. Kigali est l'une des premières villes africaines à proposer des vélos électriques en libre service. This is Ruralite. Il y a également des pistes réservées exclusivement aux vélos. À Kigali, on aménage de plus en plus des rues piétonnes, comme celle-ci où je me trouve, longue de 1 km en plein centre-ville. Et il y a même plusieurs endroits où vous pouvez bénéficier du Wi-Fi gratuitement. À Kigali, il y a également des arbres, des fleurs, du gazon partout, tout est très vert. Et dans un proche futur, l'un des projets du gouvernement du Rwanda, c'est de pouvoir connecter toutes ces collines avec un téléphérique. Prochain projet de transport urbain écologique pour réduire les émissions de CO2. Je suis dans l'un des endroits les plus peuplés de Kigali et malgré ça, il n'y a pas de plastique par terre, pas de papier et tout le monde respecte les règles. Depuis plus d'une dizaine d'années, le Rwanda est un pionnier dans l'interdiction de sachets plastiques. Et depuis 2019, si vous jetez un déchet par terre, vous risquez une amende d'environ 50 $. Résultat, toute la ville est propre. Dans quelques années, sur ces collines va sortir une ville 100% écologique et durable. 15 milliards de $, c'est le chiffre annoncé. Les Rwandais l'appellent déjà
Wakanda City. Construire une ville du futur 100% écologique où tout sera pensé pour se rapprocher du zéro carbone. Et à Kigali, on trouve également des forêts urbaines qui sont conservées et des parcs où on fait de la réinsertion d'animaux et de la conservation de la faune et de la flore. Umuganda is a community service which is every Saturday of the month and it is for cleaning. Depuis 2007, une fois par mois, l'Umuganda, le jour de nettoyage, les Rwandais doivent travailler gratuitement au service de la communauté. Ces travaux obligatoires visent à renforcer l'unité nationale. Merci à Judith Safari de m'avoir fait visiter Kigali. Soki totie biloko ya Kigali, eza po elakisa bilo danger. Eza po elakisa bilo koma Congo zongi. Minere Félix Akabi, Nzambe, la kata bilamba oto na sabo. Atika la bolumbu to boni, ba Congolais ba okaka wapi. Bande konanga. Kigali yangwana. 20 ans après, et marché le mitwa ba Congolais. Et je récite nango, bazaki déterminé que mboka na bango ya 1000 collines ba kosala yango paradis terrestre. Yango ane kokisa. Congolais kolo minéré. Congolais kolo minéré bololé. Congolais kolo minéré kolobaka ebele. Congolais kolo minéré biso nyonso toboyi ba wera mais tozaka lokwa ba wera la ba jibe. Toko lukaka succès. Akwa eboya ko boya wera ya jibe. O biso nyonso to lukaka succès. Biso tout olingika balobela biso. Toyebaka nde musicien mutalukaka makambo wala. Mais koma na ba politicien. Na biso osozala mwa sana. Po bayemba yo balobela yo memboke kokufa olingika yo matalikola mitwa ba grand prêtre umelande yonde yende mona mama Maria atangaka miliki yonde pacificateur yonde kaka yo baninga te tala bobola ba Congolais ozwi mpifo na yo opesi yango ndeko nanga mobali kino lelo ayebaka te kalegaka pouvoir na yepa ya mwasi zelana talisa bino ndenge bino ba Congolais bozwaka bonsomi bwa bino bokabeli yango bato petango motola komo saka na yo okomolo basa mutu babe obosani ke na libango yondo pesaka ye bonsomi bwa yo po bima bolole obiso toko bima lelo ba ileka baninga ba matili kola mitula biso basali projet ba ne lokote balobi biso de to okende boy to ane sika ko vanda te mais ndenge to okende boy to bunde tumba to kanya to se multiplier na mboka place nyonso yo mobali ozali botisa botisa bandana ko botisa ndeko na yo bango ba mi bota bango na mwana mama lo kwanga la kila me boto boti ale bo se multiplier bango inceste zakate po baluka ki basale bele ale tango bokoti na mboka tu Rwanda alite botisa moto mboka tu tango okozwa na okozwa force tango okozwa na partage na boko solo okozwa force ndeko na ngai mobali ayebaka te kalegaka pouvoir pa mwasi libango nde bebisi Congo ebandeli ya makambo ebomi Congo boyokanya Congo tango Félix andimaki kozana Kabila tala bondoki opo Fayulu aboyaki asaki na mobali te Fayulu aboyaki Fayulu azaka riche Fayulu riche te Fayulu ala mo ba moyen maboyaki kokoma milliardaire alobi na koteka te po na yebi sort ya ba Rwandais Fayulu afana na Rubero Fayulu wana bayeba na ba Rubero wati akokai pe kokena ndenga Rubero pa kota asolola ti aboyaki alobi na yebi ba Rwandais na fandi la bango na solar la bango baza batako sana bango kopete moto okutu faka teka tabiso ezala Fayulu ti po ya vaina ba Rubero wala ba baninga Fayulu maboyo yo Félix oyebi ata bango te bokutana te na Belgique okoteka pizza yo ke kondima tala lelo ndengo bomi mboka tala Kigali wana ekomi lelo la ba vélo électrique ekomi lelo la biloko pe Congolais ako comprendre eloko yo te bolingi ka bambo mabiso Congolais bolingi ka tango bako kanga biso bolo ba mawe bakangi océan botelemi bakangi océan banyo kolocéan lobi océan kobima a changer langage lobi océan kobima ba torturer ye bino bolingi te to mona lycée kwa Congo bwande bandoki bolingi katolo bakaboye na siba bo finga biso to bima mi pepe po sabino eli to bima mi pepe to bikate mais nzamba ali ako confondre mobali balalisa impondi na nzambe alobi naza multifacial naza multisystème nakoki kosala mwasi na lolenge kaka te ya buya mabele pe la souffler la narine non changer forme mobali profond sommeil abimisi mokuwa asali moto nana la musaka mobali otanga bible opesanga réponse
napesi bino mituna balecteur ya bible bana ya nzambe bana ya mvuluzi bana ya tout bino bato bolobaka opesanga biyano nani alamusa mobali po moto alalisaka mobali mponge azali bongo nani alamusaka ye nani atalisaka na yeke oyo aza liboso na yo azali mwasi précipitation esika lisumu ekotaka ya yambo précipitation mobali asutukila mpongi sans ademander na moto alalisaki mpongi alobi botala mbala oyo misuni ya misuni nanga pe mikuwa ya mikuwa nanga bapesaka mwasi misuni ya mobali tango basalaka mwasi basalaka na misuni ya mobali tala bisiko perdre bonkonde mobali basalaka mwasi na mokuwa ya lofanze basalaka na misuni te yo zwi na misuni na mikuwa opesi na mwasi na chair na os obambi mwasi mwasi adomine sur yo misusu ezalaka nango kindoki te au pouvoir mobali apesa mwasi bande bandeli mwasi adomine sur ye yango moni balobi nzambe aye comprendre. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Alobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alobi, cette fois-ci, nako kadonné lisusu te, nako pesa te, mais l'homme tu vas trouver. Kwa yebaki, kado on a pesa ki mobali a légué pouvoir. Moi ça domine sur rien, poison na chair, na os. Moi si kola, na bokonzila nga mobali. Na place nga mobali sengeli na lobaka yo mwasi yo mwasi pe donc balobi ndoki mwasi eleki ya mobali ndamoni les politiciens congolais utilisent le peuple parce que peuple o baza mibali bazui pouvoir et pas ba politicien yonde umelande mwana Congo yo tata yo mama bango mo batikali de leur côté. Il faut baser la kabaye bisabango ria ya et comme évangile Congo cho pour congolais oh yo peuple aza mobali aza impuissant azui na chair na os la politicien bozo allez ba politicien basay ba bi peuple azo comprendre te que yende mutapesa kanga pona comme président que yende mutapesa kanga po ba be nga ministre que yende mutapesa kanga député. Ya lelo babandi kozongela ka peuple yango te peuple bolulu bako yembela bango akuta basusu kula bako yembe azali champion la tel bango boa bileka nani champion na parlement kuna bima champion combien de fois o merte mbalo bako bongbala tala langage ya faiblesse tala langage ya mibi tala langage ya bato basila mayele papa nanga azaki na raison. Mais ça a raison de Congolais. Mes frères et sœurs congolais, binonde boko pesa mutu bokonzi. Tango peuple alinga kende lokola Lumumba, acha moi mapeka, tala ba chef na nouvelle là ba étouffé, ba lobi yo telema, tala la garde vie. Non. La politique c'est pas comme ça. Cause un politicien le quoi moi non anda koute. Cause un politicien te moi, je fais la politique. Ce qui n'a boy et le quoi n'a boy. Nico Mengele, prenons l'exemple. Azala qui la Francky Diongo. Atambola qui n'a yé. Mais tango aboni Francky Diongo tengami comme c'est la politique à l'obi. Non, allons bas. Politique est ça beaucoup. Michel Mangala, ça qui la partie à Bemba MLC. Tango aboni kuna mpaka kena ya soswe. Allons bas, politique est ça bongo. Politique est ça te que yo martelenga le quoi moi na yandako. Politique est ça la sanzo la kayo, na neto la kayo, na pakolo mafuta, na soukwela ote. Politique est ça le quoi musique te. Oh musicien kendaka, bola moube ya patron, a soukwela ka patron ba ketche, a kombe la kaye, a koma bo. Non, exploitation de l'homme par l'homme, on dit N-O-N. Tozo luka éveil à conscience, tozo luka éveil patriotique. Il faut que le peuple a se prendre en charge. Vidéo oyo et le bakabouya l'homme puissant. Le peuple congolais ne comprenne rien. Talabande kolanga idepes, le lobby lelo. Kabouya l'homme puissant chateau succès. Ceux qui n'ont comme ministre,
pe na kozala ministre finance po ngai na bande kopesa Félix mbongo na ngai tellement na salisa Félix mingi na sunga Félix na mbongo na ngai tango wana azalaki nanu national ya IDPS secrétaire général adjoint IDPS na pesa ngai bambongo na ngai belé yango ata na dette na ngai kwa ni omenga ministre tisiko na zolo le ministre Nicolas Kazza excellence ata conseiller moko te au nom de l'IDPS na baliso batinela ki IDPS a tinelé 58 membres cabinet na mobimeza plus ou moins 170 membres dans la cette défi on a conseiller na liste parti abima au nom de Nicolas Kazza conseiller en charge des marchés publics PPRD coordonnateur il y a service financier PPRD tous les coordonnateurs PPRD FCC bana ka ba militaire na ba personne va conseiller oh té ce sont les incompétents yo comment vivre biso ba incompétents to beta boloko bino dans la biso to beta ba boloko boloko te me ba boloko ya je me suis conseillé ba miso botala banzo mission de ba trouver sur bayonnette ikola lito parlement de buna ngeza parlement le plus dangereux na ville ya Kinshasa ngana osala parlement de buna na pompage o esika Kabila ndo vana na kanchachi ngana osala parlement de buna pompage pe na zolo ba Kabila kendi o ata famille no mo mta risquer le konzate excellence Nicolas Kazza de l'Oboza membre IDPS mozo préparer équipe na yo il y a 200 personnes 500 personnes pour ba positionner en 2023 yango PCPC ba poste ba dans ba conseil bozo mbongo yo membre IDPS dans le niveau pozo pour sa partie ba tu na yo tiana ba matata ba bana matata pai ba Clemenza ba futa la contribution IDPS wapi sur IDPS mo ko la campagne ba uta wapi dame Nicolas comme vice ministre ben jonction nyonso zo na cabinet moi c'est ne fait partie parce que tiki bino mo ko bina lire 2023 tous à la carreau il y a moi photo chargé bino ba mi bino sur la varisa lipopo oh c'est la première partie deuxième partie na yo ba comment s'enrichir to faire ça na ba faire pour ndako no na vite ba image ba ndako oh to mine Europe oh to mine Kinshasa yo le gina tibana vous se souviendrez encore jour que l'état de la consultation ba nga ba telemi yeme na vandi bona nini abi Félix avec Félix aussi et c'est Félix aussi donc le président Félix message au benayi bike ko mela yo excellence Nicolas Kazza bi osala kana nyongo na ye osala bambongo na yo zwa yango chaki ministre finance on a récupéré bambongo na yo bana ko pesa yo tango osala national tango osala CG adjoint ndo chaki ministre finance ne otindela ye batu osala na bango kuna ba Clemenza bana mapaipai bana matata bana beminako o baza ba conseiller kuna balobi président Félix ne otindi bango olobi batayi de pesa baza ba incompétent. Je vous dis les choses au Nicolas Kazza ministre de Mokoye. Ba mbote na biso yanso na bande. Bolandi wana, moto alesaka Félix, moto akabela Félix, moto asaeli sakaye. Lelo, lokola comme ministre, ye wana kosa makambo lanko parce que Félix a de dettes morales. C'est comme ça que tu gouverner mboka la biso bande kolanga. Avec les gens qui viennent avec leurs dettes morales, ba yeko dire oh manananga, lito pour la libération de la République démocratique du Congo. On veut être libre ou bien to lingi système et continuer qu'il a mais plus c'est 49 notre Dieu nous a donné la liberté. Alors bikende sala oyoko sala menga na poneli yo nzela oyo pambate yango lobiko ngai pe ba peuple congolais na poneli bino nzela ya lobiko arrière et derrière les politiciens ont leur langage oyeko kanina yote nous avons notre langage de la rue c'est la révolution c'est chasser Félix au sein de la République démocratique du Congo les gens de l'IDPS boya tosangana vous êtes le malheureux les souffrants bozako nyoko boya tosangana lisanga tozala bana ya tata moko bana ya mama moko ekolo na biso eza moko Congo boya tozala ensemble potolongola Félix oya pesi bino soni banda aya aimilie bino ayokisi bino soni et aujourd'hui les secrets internes ya corps ya yena Kagame ba étalé yango libanda que Félix asala accord na Kagame non plus qu'un frère na Kabila mais asali na Kagame. Alors qui est Kagame? C'est l'assassin, le tueur de nos frères et sœurs, de nos enfants qui meurent du jour au jour. Les Congolais, tous les lapasi na biso, tous les la tosenga mawepa ya nzambe tata, alimbisa mitema na biso ya mbindo, totelema, tobunda, tobenga na Félix akende kovande pa ya ndeko na Kagame.
Que Dieu vous bénisse. Merci Nakabouya, l'homme puissant. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci dans notre coordonnateur. Zambelanga vraiment. Hein? Merci na Kabouya Okata place. Hein? Merci na Judeka adorateur Missap électrique. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobabiso. Merci na Mamour d'Angola, na Mokitano Florence Amatondomido. Ba pour Amento, Modia Boutar de Bonoite. Merci na Manananga des États-Unis d'Amérique, Pekunjananga. Merci l'équipe pour la télé des États-Unis d'Amérique. Merci na plus 49 la Chabiane. Merci na Bamama ya Moto Mojali. Merci na Mokonzi na Angleterre. Et merci na Bakoko Lumumba. Merci encore une fois. Nadjinolo Solauti, que Dieu vous bénisse. Merci Najuka, le number one. Ingeta la balanvoluzi. On est ensemble de Konanga. Tolongo bafana kwiti. Tolongo la sentiment. Total à Congo et Kei. Bazako vacciner tout Congolais. Pour n'accoper ça y est liberté à Tambola. Félix et Bayebi c'est libéré. Peuple. Confinement ici là. Mais à condition. Bazo vaccin. Talandenge bazako memabiso. Na ebité ceux qui na l'accès bino fondation moko ebimi ya Félix et okaba mampa pour ba vacciner bato ba yebi ke nzali ezali na lobaka ngo avant lelo koma ko salama mais na ebité so vidéo ezali bande ko ba congolais ya solo boko inanga po moto ayaka la pole bato ba sepela kala yete soki bato loso ba yeba ke Yesu aye po abikisa bango mais lelo mokile bamba ya mabanga te mais tellement que moto sepela kaka azala borumbu alingi te moto ya komonisa eboza ba aveugle ne famille wana wangalaka baboti mona aveugle be bazotuna bango na bampaka babibi soto yebite botune moko za mokolo ndebilo ba congolais bofinganga bobamanga mabanga kasinga na biti moko tozwa bonsomi mama Pierrette mama Clémence Dinanga botelema bosambela pour la Congo tant ezali ya libération mais diable pas à couper tout congomani bosala makasi que bon détacher la parti politique soutenons président Eli Martin Fayulu Madidi oui iyo na fomozito mais pas ya quoi attacher la bango le quoi cordon ombilical là je dis non. Que Dieu vous bénisse. Vive la République démocratique du Congo, vive l'indépendance, vive la révolution. On va aller jusqu'au bout pour chasser Félix Ingeta. Que Dieu vous bénisse. Bye.